Bill ou Célio? En tout cas, Bill Clinton, parce que Bill Clinton a pembe boga. Célio, courant na ekete mazo mona na te. Na olinga ni mwate. Na bota bangungila bakintseko na ndako. Fali pour préférer. Fali pour préférer, en tout cas, Fali pour passer. Tout à fait normal. La question de le king. Ma salanga mi défense. Héritier Fabregas. En tout cas, Fabregas, c'est sûr. On a goûté au lobate pour Azwan Ndagute, Azwan Voitite, Azana Moisite, SDF, on a chèque et un pote au Seigneur. On a Kalouchi. La paix, ma jeep n'a pas boté. La klaxon, madame Pipi. L'équipe a jeep. Et l'équipe a jeep. Oh, Nazar, l'écoute, on a jeep de Nangana Tangala Costa, Silakana, que son âme repose la paix, Seigneur. Bato basila kama bena wengoyo bato sila ba jeune nani susu babanda miziki jeune basili jeune balimwa nani susu na pesi li susu mwana ya lingi ba bezi na internet bezi zo simba li susu tetia beza ebembe seigneur oh kimbiolongo sili ava seigneur kimbiolongo oh seigneur oh seigneur oh Jesus si c'est mon corps Afrique Info avec Franck Semaï Yandankala. La musique qui tozaka na ba guerre na guerre. Où est Ragina Jibé? On comprend. Grand mon papa Kofi Olomide bazabeta na papa Wemba Hermona Zaiko après ko maneti na waseko. Ndenge moko fali tanga yoko bima ba bimisela giepe dessin animé. Mais toi, tu as dessin animé. Oui, musicien. Toi, tu as dessin animé. Parce que dessin animé, on attend un bimaki. Mouninga lekiye. Il y a ce dindaka, ce kita. Tu as souvent que nous limons on a assez. Donc, fallait le lancer sur la concurrence. On comprend. Bah, il y a Fabregas. Bah, il y a Milou. Milou la musique. Parce que Milou, on a. Si les gens ont qui magaga ou ma Fabregas dans salle, n'a n'enga tombola ba maboko. N'a n'enga le kolomo ko ningala. De ba frappe wana. So tali na wenga ensemble bate belé au mona gam susu da batu bazuvi au mona msu wera ram da zuvi jibega mta zuvi on a wenga ensemble na wenga ensemble alimbonda bandi wenga ensemble asombi lupango te question organisation japonais bandi wenga ensemble asombi lupango te question organisation wera bandi wenge maison mère so tali la costa sombandako otali ba JDT otali ba basele otali ba Bill Clinton tout le monde parce qu'on a bon on a ba relation bon on a ba relation nini tabaki na ba quartier na bango ba defania mpol na lipa na avocat relation ni bazaki nango à part relation msoko defelo on a ligablo moi mso mais c'est soko na quoi totika ba boké relation na vie na makamnyo so wera mtapesi ba car ndenge za bona meto solo ngoli batterie pelatin poni ke pelate moto te na moto donc bazaki na moto awera donc pas tant moto awera ezate yeba on na minute car on est tikali pas bata ya soin boy mais tikali pas vefandi ka fa ça pelande pas moto awera tilelo te wasa sko ba bénédiction bato yo ba lo ba bien ya wera okopa mwana malamu mwana linga bitinda za mwana aliaka mingi mwana afuta maka mwana aza beni ya omoni ba Fabregas accompagne la leçon à mon te nazaka te pona finga wera faut nazala bien ba fanatique wera ba bande kwa wera bénédiction wera oyo omoni bénédiction fali tanga na conseil mo kofia yebini ta bimeleli et puis batu combien ça la bango plaisir ah voilà un reconnaissant ah voilà un enfant vraiment donc bien éduqué dans cette éducation peut pas parents na ba fali wana au monde. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa, Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende.
Basse Marandura Bonjour à tout le monde qui sont branchés sur Afrique Info. Je vous salue là. Vous êtes partout dans le monde, tout d'ouvrir de Glorangangasta de la presse congolaise. Et après la pluie, c'est le bon temps. Aujourd'hui, nous sommes mercredi à Kinshasa. La paix est pour le Tikabiso. Nous avons fait grâce Je profite pour dire merci à tout le monde qui sont branchés sur Afrique Info, votre émission. L'invité par la avec Gloria Lang. Je dis merci à toi, désolé. Mon agence privée, merci à même Zembatus Pepe Lambetolo, merci à Désola, mon agence pour Zalaraming, il y en a voulu moucher le véritable code. Jojongo Naïmé, la terre avantageuse, vive Gauthier Masco, je te salue. Docteur Ndja du Tata Don de Dieu, merci à toi, les Dynamo, Noël Okito, Tonton Nusanga, je te salue quelque part là-dessus. Pour les boire en gaz, champagne, pied, un grand prêtre mère, toi tu le sais, comment on a monté mon habitude Afrique Info, Mobimba, champagne. Un grand prêtre mère, ça leur a bien, tout le monde qui sont branchés, on vous aime. Nous sommes dans la commune de Bandalunga, c'est notre demande après le retour à Kinshasa. Il s'appelle Sankara de Koutawewa, déjà dans la Bélé américaine, qui peut les États-Unis, tout le monde a obtenu ce foufou, on a vu tout ce qui est Sankara. Il a fait en dehors du pays, États-Unis, et là je salue directement maman aussi de Jiman Pataï. Oui, soyez le bienvenu à Kinshasa. Ouais, merci en tout cas, Glorio Langi, Talarara, de Yo Zamuto, yo vraiment. Il y a une information sur Sir et puis il y a vraiment donc une solution quoi. Donc voilà. En tout cas, merci. Tous allez été négociés dans des missions aux États-Unis. Donc oui, Rasson le roi de la forêt. Tout d'abord, Tokendagi par rapport à contrat Zaginango et puis et attaquer parents, fallait qu'il paye une école exaucée, école à Bagladi, Azagina Magamna et puis Moussou familial privé. Il y a un senga qui fait tout ça, donc à ça qui m'a rambuto à signer, qui m'a rambuto à filmer, bah contrat, bah projet, monsieur toi n'ango moi tout dans le bango en avant ces athées. Après on a États-Unis tout ça les 6 jours, tu es siko na Paris et si quand il pas continuer par rapport à dossier toi n'ango à Zénith de Paris. To solo là il m'a rambuto à solo lina préfet à Paris, à solo lina gouvernement français, donc ma ramunio c'est bon et puis on a après on a tu es ça là qui est oui Rasson le roi de la forêt, Farata la marama formidable, Farata la marama soit Mike ndenge ba retouche ezali marambutu pour bientôt formidable les obimana introduction dans un parking na introduction soit taxi jaune et puis tozana denzembo yo Rasson apesi chance na café room ayemba mutu lokola honorable Paul Bindu Musambali en tout cas ils a danger pour wana za mutambongo makasi et puis Nicodème Azupenzembo pa yembe la Papi les rois oyo vraiment donc na mboka ba miroir de bandal na Maroc Papi les rois très fort donc en tout cas wana ndenge album ezali mais en tout cas côté autant toyaki na ndenga ba programme to betaki pe concert les 11 ou les kagi bien par rapport que mbula tellement betaki makasi toyaki na choité c'est la première fois na mona fanatique babo bima babo kende en tout cas ezaki mena rendez-vous moko bien mais siko programme tozana ngo tozana inauguration ya Arche de Noé. Arche de Noé, on est à Bibois et pas il y a PDG Roosevelt. En tout cas, Bibois, na Bibois, c'est la pour PDG Roosevelt na Arche de Noé. A éliminé piscine na Bibois, ils a éliminé salle de fête, salle fitness. Bien ramboana nios, ils allaient na Bibois. Il y a un moni programme tout ça pour l'instant. Le 1er décembre, inauguration Arche de Noé na Bibois. Voilà directement Sankara, tout qui mon trou d'orbi. Pourquoi l'injustice comme ça? Avant, même si c'est basé bien la maison, mais pourquoi c'est mon choix? Il y a Big, le roi de la forêt, papa formidable, préféré Nicodème, na café Rombat Banzebo. Parce qu'il y a plein de missions dans la musique à maison, mais c'est vraiment ébélé dans besoin qui est sur Badjeni. Pourquoi seulement 2 choix au Boutier, Nicodème et café Rom? Bon, moi, je suis appelé ça, c'est belé chance na Ingeta. Mais so tali na Ingeta, Glorio Langi Ozalaki, au moins que muta sala promotion plus. Et ça regarde Nicodème nzembo nega mutebundaki. Mais pourtant ba te belé bazara zara na banzembo. Mais tellement bamsou excusez-moi de dire mais bazaki pena ba paresser, bamsou baki ba fainéant, bamsou baki pena na dans sens ba ebi pena promotion te pona eso afaze boye orchestre betelele nzembo nzoka nzembo eza makambo yo moko no artiste fomisala. Yango moni excuse Nicodème ninga yembaka Sébastien Kongwati ekenda ekanga makambo we raso Nathalie lelo so tali pena nde to tandama na ba podium wana
na nenga mabete moto azo bunda pena que nozo sentir que non na sala orchestre c'était mais azal roi leader que soit bimi côté mo be bangi sangana ba basala ba orchestre Nicodème zo ko pa Nicodème ana poa o mona bana ba cara danger palin o mona que ville aza o mona makamuto aza en tout cas yango wera son atala gabité l'homme des États-Unis moto kenda aux États-Unis na papi kakol zwana mais pourquoi pas vous après après na ndenga ancienneté ba yo tala ba te café room aza moto ya leka batu nyonso na koyemba maloba nete ayemba banze moloka ba golf kizola dégâts matériels motema génie nzengela ayemba deux fois et cartonna danger en tout cas na ba Zénith de Paris vocal na ye donc et sala makambu ya danger wera talabité na ba fidèle na muto sentir ko yemba pe na muto pe do sentir ka to za na rhumatisme biki et ça ba café room yanga pesi bango chance ya deux chansons parce que to betika 5 eloko et ça c'est des chansons rumbeste deux chansons na 3 introductions sauf imprévu par rapport à Nzembo Golf kizola zolingazwa to yebina te peut-être même sou yemongo wera son le roi d'Afrique ko yemba mais en tout cas choisi aki wana mais c'est pas dit que Kakol aime sous soit chete salibabe. C'est ça que je dis, Kakol pas ancien. Si, mais Kakol sur quoi tu as banzé mo combien? Maïndombe pe. Aza longwa comme pas miel. Oh, et pas kende sous. Aya longwa. Vous comprenez donc Kakol, yemo ko tumta senga ki abi praise. Pesa na chance na Nicodème na. Yemo senga ki Nicodème mazwa. C'est par rapport à quoi pour poser quelque chose que y a ancien. Et atali années, oui. Atali ke to sala album teza single moko boye eza ba suite ya 7 jours de la semaine. Ya le roi bonus. Le quoi ça matabisi bon Nicodème chano nzembo café rumbo chaba nzembo to fanda to solo la Kakola zala wera son ba tutu do biso et posa pena problème te zelo ke Kakol yemo rabe c'est bon bon so to tchena ba bicorine makaba ninga za wana na album ya pour wera son combien ils ont qui peut-être deux projets donc l'album est comme en 2019 comme en 2020 baza ba mise rande nzembo ba moko poto mona ba mise comme bana ba kese belé banda kota tipa kufi tia longwa azana jamais nzembo mais le seul orchestre oyo so tali o mona msu nani longwa ke na combien nzembo ya longwa ke na 7 ya longwa ke na 10 ya ke longwa ke na 5 ya donc mona ba kese musu pe guitariste ça peut banzembo belé ko le rappel musu vu à deux à Congo le rappel baza banzembo belé ça te ko pesa metolo banzembo ko nzembo na ye nzembo webi keza ye ba yembi ngo pa po Kakol yemba te ba yembele kapa donc disons kitem ki TV ayemba ngo ba yemba kapa webi Kakol na wenga na combien nzembo combien qui t'aime qui TV nzembo bosa tena vya ngwana hein Nadège Tek ah mai Nadège Tek qui t'aime qui TV et puis à quoi comment on a 3 si je me trompe na 3 na banda ça 21 na wenge banze moni 21 na wenge 5 chansons ah Eric Alume tema ke banze moleke bebo mo sana na inge to achagide ta yi passer la promotion te parmi ba sa promotion te pas en 4 po bika o mona ke Nicodème da sala promotion parmi ba sala promotion te yaza na 4 ya pesa ba raison parce que clip na ye o ya sala ya Eric Alume ben Nadège Tek écoute ke longia mutu na 4 mutu nga longwa déjà yango bote yango ye atali kabino en tout cas le quoi mutu wana za trop na 4 et puis balata ba ndenge moko tu vois aboyaki yango moni ça une promotion nzembo te mais bon attends ba radio ba nina ça promotion te pas longue temps et bi matin na radio ou est-ce qu'il faut tout na yemoko faut tout na yemoko tu as parlé de la promotion mais avant on voyait que tout nzembo album mais on a mis album to kongo ndenge moko mais pourquoi aujourd'hui tu parles qu'il faut mais ça la promotion avant c'était comme ça même si toi les gars pas me faire et mérite ça promotion moko bon ça va to chasko soki ngana lo bana sens ni so banzembo bandio beta na TV oui bon siko po kendem so na boîte mo boy DJ wera kata so ponga kendo yebisa DJ en fait ça rappelle ka bon mais ça rane ngona mais c'est faut que mona DJ te bino za ka bongo te nazo biso ke ezala ka bongo pe ke ezala bongo cela veut dire nde za boy bato basali ba orchestre lelo hein et alors exemple Fabrikas a pesi misene nzembo ayemba soki bébé ko lebisanga mingi tout ça OK le Fabrikas akena fiesta asola na ba DJ Fabrikas akende msuzi na ba verte akende so wapi so nini Fabrikas abima na ba mission TV po yo mo mise fo bando le katana tenzembo bo moni nzembo na ngaza boy po yo mo weza texte na fo bando expliquer koto na loba ne moi so za kolela fa mo bala pansema ya mission bo fagi nini bo siko orchestre mute bando yo expliquer le nzembo na
Mais l'émission moi bien longo abi Gloria. Est-ce que David ba kotika banze mo ba boîte l'émission de abi sans ba côté pas David. Allo balika mo abi bi lo balika mo mingi sans kolo ba mi ba so linga promotion te ba kenda vite quand Nicodème ta kenda. Abi Gloria yebi sans ba David on ba kenda ba ville ba mo ba ville na biso ko ba DJ Abdul ko kende kotika ka ba nzembo po ba beta ka ba. Si quoi est-ce que musique na biso to beta na ba David zelo moko. Ba Davido ba to ba bosana ba Davido gouvernement nigérien et chambongo anje pour la promotion ba artiste. On comprend ba tia ba millions ba paquet. Biso droit d'auteur ezate, biso mbongo e chamate, biso producteur azala souste. Po wera bimisa nzembo fo ye moko fo ami foutre la studio, fo ye moko dupliquer ba CD, fo ye moko sala bo. Mbonga promotion fo ye moko bimisa. Bo so bimisi mbonga promotion to disque bimagi. Ayo bimisa so deuxième point continuer. Abando bimisa ka yo mutu kolon nzemboza, apo mkolo longo fingie. Tu comprends? Donc ba mission pe ba koma pe na ba réserve mo ba otagete. Bablo on a pesi ba mission na sala bango promotion msusu mois 2 mois 3 mois. Continuité tika li bango moko. Pota ba longo atom ko bando finga biso. Ezaka déjà ke ba bando finga. On comprend donc ezaki ba leader ba fanda ba talake bato ba benga. Pour Kaléagi non ba Kalezalaki parce que ba mission bazaki na bango pena na ba phénomène comme les lote que mission ko banda ko finga leader on ba ebanate on ba sala été on ka tanga kota mba mona car moi d'âge pipi a été testé nanda ka wira menzo ka bosani ke bayana ba mapapa bayana mama dofolo bayana ba la vie moko médiocre que wera mutasala ka makambu mission yepa ne mutasali yo bon lelo sikoyo baya jamais na voiture baya na potote baya na mikanda potote mais lelo pona bango baya ka danger bango mutu ba ko ya ko laksa ko to wera ko yemba bango mutu baya ko laksa mission mo loba boye wa abi ba poto ba kendaka eza pona misala na bango misala ni o ba ksia ko sala na maison mère parce que abi wera na bande on a wera na bande pourquoi mais parce que ba ça va faire na bango eza ka mission de service misala on a tra ba c'est une mission de service à côté parce que quand travailleur il on a travaillé jamais moi n'allais qui appelle déjà on a travaillé ça il est tant qu'un travailleur il accompagne on a par exemple mais mon tout pas ça pega ça l'orchestre na ebo ndeto mona kala ba quartier la te boyemba ba disque confiance dans yemba yemoko mazaka na bato batako betela ici on comprend mais après na idéologie nde ba wenge ya kobima ba wenge bimi ba wenge panzani ekomi fula bon sikoyo tant le savoir faire na est-ce que yo l'équipe ba tuna savoir faire ba monsieur combien ba na kisasa ba monsieur combien ba na ba orchestre ba tikala pe ko voyager te ba monsieur belé ba msupe o sentir que non banda ya orchestre o sentir que non azwa pe opportunité te msusu azwa mutu mo kabelela azwa pe msu car moi danger azwa pe msu momia danger voyager et ça ba ingratitude lelo malgré musana na yo mais nzamba lexaka mutu na nzela mutu on comprend on ko ba teketa mobile na ngalo balanga nini ngaza ole kana na coin point ya linga ile kina ete ngaza ole kana na coin ata ya telemisi nga chenga litoi yango asalinga ne na sate eza wazar ya raté na mukili donc cela veut dire wera son nzamba ebeka sa société na eza maison mère wera son ebeke nzamba ebeke wera ko fula bana na nyonso ko pesa bango vie lelo na minute bango basali ba orchestre batebele ba loba ba misela bango banani ba mission na bango mutu sikoyo bakendaki ba mission bango banani bon ba me ba mission ngo wapi ba pesi bango ba voiture nini ba pesi bango ba nzembo nini au mona que zone di mal ya ko aider kutu bato bana na balongwe pa biso bango weka pe ba nzembo ba msu ba pe ba nzembo te ba msu ba pesa bato vite ba msu ba mema bato pe ba potote donc cela veut dire que ogoza lo sala musana yo mais wera mutasali ke yo ke bapoto wera mutasali ka fula yo avenga fula yo pour ça na quartier na mnozaki na relation msu o defali pa na coin vie mo bobete matola 1000 francs mais tant okomi na wenge matole komi ya $1000 matole komi pe ya $10,000 okobi me la pe jomo ba bisanka j'ai pas l'argent mais simba moi 20,000 euros tranquille okobi ma pe bobo nyonso neza pona ni pona relation wera na considération ba considérer wera na succès wera mais koloba te ke ta ngamo na kutana na vie wana kutana ni wapi bon si posé ba mise to zo ba na yo ka ba msupe na maison mais ba elemi ba relation na bango neti relation neti ni na part ba relation pourtant ba ya ka wana ba ya ka pena ya omona bango ta na kotanga ta moko na maison mais ba bisa relation na elemi no ba bilo ka comme tana wule to kana wenge te lokuta non pour moni pour mais bo to héritier mtaini na wenge ya on a zo beteloti pour muto ana ya chose a ino pas we raté emso ngom meteo na quartier na bino ndeni to komona ba voisin na biso ngambo ko ba na tante yo ko mema mutu memi ye po ayebi ke yo ça pas wera donc tu comprends
soit yeba teke yo za pas wera ou bien yebi teke yo mutu mso akota là-bas to sur exemple ndoza ozabe na ba relation na vo bando sala émission tango banda osala émission lelo na kati émission malgré za gloire olangi mais ozwa pe ba relation ya émission parce qu'on a ba relation émission oko bando lo bana Frank Stema itekete ngabutu na ya Emily Nzemba motema mama Emily Nzemba tous pepela mbetolo ngabutu na ya na ye te ya yaki malgré boza na relation mais ya yaki po yebi ko sa gloire olangi. Donc quelque part, il y a pas un business, il y a que makambo sala. Et c'est par rapport à G, et c'est un peu que yo pesele là, il y a pas ça à faire nae. Em soupe muso boa wana, ba te belo boa ba pesa ko bon te. O boa ga pour na nenga relation, une famille etikala. Donc yango wana makambo to lo bake. Moko ya na mutu po yebi ko za pa wera. Po atteindre wera obe po ya pa wera, yebi que petit na ngama za pa wera te. So na monier na okino mona wera mbala moko. Mais na nenga ye mo msupa ye pa wera mbala moko amona msunenga bandate malgré msupe mbongo naye okopana ya Willy Etoka ayebi wera avant ya kala ça c'est le langage de wenge musique maison mère son tana mbongo kaka koma ya binwa te nanga expliquer na sens nini oyeba wenge babanda 6 ans nana ngayebi wera te na yebi jibede mais na wenge 4x4 zo kalibanga Willy Etoka te non ozo comprendre te na loba na sens nini bo sérieux wana msupe ya Willy wana makambo ezaki te te sérieux wana msu makambo ezaki te siko yande leo na minute milliardaire ya Willy Etoka tali bina bo na ba million na zui mutu obi batu combien bana rêve bala la msu na tête de fleuve mais ala linete tanga bandola lolo bate kwani bandaka lola la na tête de fleuve te mbongo ezaki te donc cela veut dire que tana lobage ba wera batu ba yebe bango de apo bagi da basta. Mais mutu musu nenga sana bika nenga fanda bo azana besoin musu wera boaka mais lelo nenga reva wera boaka mais na zuni l'arte ce comme ko lozo là tango ya musu na travers musu tocha musu makaba lo ba yemu na mutu we na mutu mais mutu wana la ida na ambition ke aya omona mutu par rapport à ni o makamna obeta ke ya Willy Etoka kakol bafanda dana ya Willy Etoka na Braza il y a des années pour kakol déjà kakol ki bindan koyi on comprend bafanda déjà na ba Willy Etoka déjà ya ba des années donc ti e ko sala ke ya Willy Etoka déjà yebi ya ba wera déjà pour ba wera wenga sabe ba beta dana nenga ba Braza ya Willy Etoka déjà ba ya pe bandule ba nini ba solo la ka nenga normal mais tango yo sala ke makambo epesi yango monike makambo nenge bakutana esusu il va se familiariser na ba maweli sa ndenge za la rara donc l'homme qui connaît tout le monde donc ya za la rara so mutayebi ga o te ngam na yana ngam na sala nini ngam na bandi Gucci ngam na bandi soki Versace ngam na bandi soki Discored griffe bateza banda la yo ka muto banda so mutazune mbongo na yo bandia ozo comprendre lelo kwa leo na mito na ko banda msusu na baki tete ndai maboko bank muto so pas muto pe ya na bandi betati tete ndai maboko bank badwa lo zo pas muto mais mouton on est sinon peut-être tenda hérité donc on a l'embête tête tenda bandi et pas JB hein mouta BCBG tête tenda mouta fali poupa tête tenda pipe tchawera tête tenda bon yo zo moutou na 5h du matin batwazaki na déjà na ba 17h ba 18h ba 19 donc pour te dire que batwaya owe la batu mais na ba batongo nyonso ezate ke mususu mutu azate to respecter ba mercenaire to respecter le quoi ya Willy Musheni on comprend azawana ya Willy Musheni mutalo bago aza mutananyo ya Willy Musheni aza mutabatutu de tete ndaza mutabatutu ndenge ba redi lumbe tsunami ba batabatutu donc eza batuna batu on sentir que baza ba président Masudi changu derrière lui baza batabatutu donc batika ba mercenaire baza calme au mona mutu mo ete ngai nde biso aza mutu te muta za te mutu muso aza na musique na mikolo na muso sepelane na musique a jibe mutu muso sepelane musique a wer mutu muso sepelane na musique no eloko aneti Dr Jeff Njadi Liteta don de Dieu Dr Jeff Njadi Liteta o abimi don de Dieu mutu alo bageza mutu na mutu baza mutu Willy Kaembe donc Willy Kaembe aza mutu pa Willy Kaembe te donc ça Willy Kaembe azali donc collaborateur direct. Donc cela veut dire pour les cas, pas docteur Jeff Dalita, il faut ne pas ya Willy Kaembe. Kaembe ndako ya nango bonde ne zabo. Willy Kaembe travaille là-bas. Azaku mutute mais il travaille donc mutu donc makila.
donc yango mona ke mutu mususu ba peseka passe moi yembi ya yote ngam na yeli bino yo yeli biso bana mercenaire bato ala besoin nerf na ye ala besoin business na ye ala besoin le kum na ye na échange sikoyo yeli mutu ni donc mutu ayaka na mutu azana eti. Voilà 5 ans d'écoute, tout le monde a posé une question. Pourquoi les gens disent que Wera est indien? Indien. 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 C'est la même chose. Faut expliquer. Il faut baraté, toi, babi, tu prends un Werabi, Wera baraté. Comme vous êtes indien, toi, ils vont venir, ils vont bimasa kasima na mutu. 20 tonnes. Donc est-ce que normal? Mutu muso azana na vie na ye atalige ngani na aboye avant na banduka ba fona kokisa 50 ndako. Mutu obela. Test. Nazo ya te, to ya na biso na détail. Mutu muso abi avant na banduka ba fo 50 ndako. Avant na banduka ba fo bana atteindre ba objectif nanga na ba projet nanga parce que ba te belé ba kaba avant ba atteindre ba objectif na ba koya ba tuka ba ya ofinga ba ba koya. Atike loroté, azana loroté. Tu comprends? So tali na wenga ensemble. Ba te belé au mona ga msusu. D'abord, bazuvi, au moins, je suis ram d'azuvi, JB ram d'azuvi. On va ensemble. On va ensemble. Mais bazaki combien? Bazo ba mongo combien sera Zaïre? Bazo ba makamu combien sera ba Saddam Hussein? Donc so bari maye l'été, ndem su wera na makama na ngote, ndem jiba na makama na ngote, ndem su Adolphe Dominguez ba na makama za na ngote. On se comprend? Donc pour te dire que mututu, il faut en économie. Donc cela veut dire tabalo ba wera kabate. Mutakabi banzembo bi mwa luka kabani te ba mama mbongo te toke kasi toke normal pon nzembo ya mbongo ti mutapesi yo nzembo moboye o ezake o so 10 000 mo so 20 000 pas mutu iye pa osenga no 20 000 ngota osenga no 10 000 ngote ezako ke ti bopsi banzembo bongo ventona a bénéficier na elote a bénéficier net na ni kodem na nzembo bongo ezambongo na eti mbongo na ni ezambongo na $5 longo na te ezambongo na ye donc cela veut dire ya epso ya na nzembo. Bon, si vous avez un peu les seuls misa pesa batu banzembo, donc le seul misa kababa mbongo. Des awerason. Donc, sauter exemple, au kuna bimena 5 chansons, soit il y a 20 000 wera kabele 100 000. Soit il y a même sous 50 000, elle va wera kabele 500 250 000. Bon, si quoi, wana banzembo. Bon, naba wenge, les seuls ba mission ba bimana bandaku ba somba bandaku. Izaka na maison mère. Ah. Ok, c'est ni ba mission ba na bandaku. Fallait le quartier était dans nazo expliquer au sens que tant nazo loba les seuls musiciens ba musiciens yo loba fallait un individu peut-être bingo mana maison manandako j'ai des têtes manandako bila mana bandako c'est le mana bandako hérité manandako mon abimandako mibale hérité moko pardon on comprend alimbonda longa abima wenandako comme ce question organisation. Donc cela veut dire Alimbonda bandika na wenge maison mère tabani na wenga ensemble. Japonais longa maison mère nanda. Abani na wenga ensemble. Ya on a beté. Te okotanga na bato otanga na betelo sikoyo. Ke mutu muso eza wana ba pesinga na 100 000. Yo 100 000 no liamo na ba chete mboko yi. Na 100 000 na nga na sali commerce na komi millionnaire. Eza mvutuma obeza ke mutu akabela ki akabali susu. Donc cela veut dire ça question organisation. Alimbonda depuis wenga ensemble sombi lupango te. Bon siko somba on a wenge maison mère. Ezaka so zumbo ba poto combien kenda. Vous comprenez? Donc, na ndenga mabete Alimbonda bandi wenga ensemble a sombi lupango te question organisation. Japonais bandi wenga ensemble a sombi lupango te question organisation. Donc nazolo bake flamme kapa so somba lupango be somba lupango te na yebi pena vinete mais a question organisation. Bah c'est belé so tanga na ça. Et belé banana mi balé. Ba miel. Ba café room pa na kata wenge. C'est normal. Génération va dépliquer au tchana génération ya ba bindombe génération ba la coste génération banane mais ça oui c'est pas grave nazo ye la ote na lo ba ke wera bandi wenge maison mère so tali la coste son mandako o tali ba JDT o tali ba basele o tali ba Bill Clinton tout ni baba parce que ba mbongo na ba relation na bon na bango relation nini tabaki na ba quartier na bango ba defani ampul na lipa na avocat relation ni bazaki nango à part relation msoko defelo na ligablo moi mso mais c'est soko na quoi to tika ba boke relation na vie na makamnyo so wera mtapesi ba tu comprends mais so ke na ba orchestre belé na Congo mona ke ba te belé ba bima na banda kote to na kwa kila CBG te na yebite na ba orchestre belé cela veut dire bana okezali zali kwezali yo cheka mba mo BCBG na ba BCBG eza problème te wenge kumbele zalaki wenge Tony zalaki so na ba wenge Amanda chante yaki wenge la différence ngana zolo baké par rapport au lobby ke balobi wera kabati yana bando betelo oui yana bando betelo ke wera a pesi batu banzembo ya bambongo
apesa bato babima na bandako eza de banzembo et puis na yeko yasko na ndinga normal ko kabate ya faux débat parce que Werason toza bato mutu nyonso asala musana eloba na mutu mwa leka lobaki yote Wera za ofuta te eloko Kaluja lobi ngo Kaluja lobi ngo abi na maison mère Wera mtabanda bon me veut ça Wera za ya na maison mère te na wenge uye pene ngaza na salika 2 ans na wenge to kobeta masonete akoti na 95 alonge na 97 so boyebi histoire te donc na 95 akoti wenge panza na 97 2 ans sali na wenge mutu abeta biso histoire wenge za Robert Ikokota o banda makambuka na ba full king a kitambo o comprendre pour animation bande pa Wera son mutabwaka bouger le fait c'est chic à Makinzo Wera mutabwaka wenge donc makamazolo loba ya aza bien placé te et puis biso to beta net le solo bona minute to ya 5 mois so foot quand ba ko foot arrêter ke wana ba bi mta do foot bango bon c'est pas grave tant que na BCBG squazwa gini pour wenge kasa gi debout mais homme na BCBG azwa gini ba mbongo ba voiture ba fait si pas ananda goûter ana carte abimika ne omoni abimi wana ka boya so ayebo ba salisa accident na karabata kimi bon siko yebisanga abima na nini au moins Léon a mérité tout tika ko pakolela ba leader makamu so babi Wera ofuta te so kepe na ba orchestre belé hein OK na Wera kabate mais so ke na ba orchestre belé mona ke ba mise balela kaka bon bino batu bafuta bino ba mbongo bolela point chaque orchestre mise to alela mise mota longola ba bena nga patron nga mutema malamu nga pena ne na aboye tozaki pena donc na déjeuner to kuti dollar na mesa oko sokolation na toilette to kuti dollar azaneti. Donc cela veut dire que ça va faux débat. Pour Wera ninga so akabate. Biso basaka toza na stabilité amso lelo to anangote. Amso mona teke amso otalipe amso ke ba misie belé nde bazana ke stabilité ba nango lelo. Donc eza na ba faux débat. Wera so ba bien calculer ça ga sima bien sûr à calculer ça ga sima parce que aza mutoyo na place amso kamata o sala ba délire aminene. On comprend na pesa exemple ba lempe la penomo na chaque dimanche à beta tennis. Pembe donc kazama donc mbongo azaïr ya niveau mais lelo ba ko tonga pe ba immeuble mazu chance tonga on te pona ni pour côté na délire à côté na lix e baraka délire e baraka Wera za muta simple à côté na taxi ali ale ko ngana dénommé des immeubles jumelés banda pesa ba exercice wana ti lelo to mona mutu mota yo le kasunde yaki kala mutu mache makolo na piscine o shengai aidika musique congolaise kata mutalo basuma mwanda kwa zate des immeubles jumelés et puis so que sur un Congo Media Channel a venir parler za na gare centrale parler wa to kena na Gombe miseni na ndako na Gombe bana na bandelo ba oti siko mutabimi azate banda Grand Calais banda Grand Calais banda Grand Calais TV Madiata ti lelo mutana parler azate donc cela veut dire que ba mangaba to za lo ba mutala kine maile Wera son azam ta sale économie ah mutakolia mbongo ne pa mpamba te investi bani na classe investi na bandako leo na bandako mutaleki Wera zata siko pema na epo Wera ninga za lobi ngata yemo abisaka so musique sili to lia mbongo na biso titre mkoto okufu donc cela veut dire que ça mutoyo a planifié vie na normal après mission ko lobake Wera kabate bango basala ba orchestre siko ba cabinet Sankara l'écouta dernièrement dans ancien Moroboé aza vraiment ancien ya Wenge 4x4 Joana babiki ngala na kanda 20 tonnes na niveau moko wana na otanga kombo nani na kanda veve na meleso mbongo na biso sada mapesa nani ongas Anthony ona webete azana agidi stela ya mata ba de danser wana nani bongo na histoire abera na kanda parce que vie yo na silisa abi un jour wa to kobeta masolo na te abi kanda ve par rapport à là bakendo luka vie ba kufeli vie atima bona po yo vie abi nana mbongo to akina pa jive pesa $500 lempe la kutapesa bango ba masala ngai bango ba jana ba nilo ke boma bango eza ba système bango ba ebilo ke boma ba tembongo na bango passe ya na zo beti lo ke boma bango eza ba système donc bango ba batu ko ba ko beta masote bango na bandal mona bango ti ndongo mona ke pa lo bomona ke te akasite boto beta masolo na wana makamba pampa momoni lelo ha eza soto landi bien donc wenge mobimba do diable wenge Wera diable wenge Wera ndé kasite afuta te mutema mabe ye mutasala boye ye mutasala boye bandola nda ba histoire na bango mona ka Wera zaka afuta te tangu to kebo bon wenga otanga epanzana ki obakina na gauche bakina na droite banani ba se retrouver na droite na gauche is going to go na olobate so na lobi oloba mso muta Wera et comme makambo analyse bino bo sala o comprendre
nani abimisi bana ebele et puis nani apesi bato ba vie te bana mutu baza na musique hein mona na musique azala te mwana mutazala te eloko yango bamisani baboya ko redi oyebi aza mwana ne te aza kosala pa vie maza mwana te eloko yango sami mpa alobaki abi mwana mutu ya musique aza te ça va, y a pas de problème. Moi, la moto la musique à Zate, ça va donc. Fali tant de pas cher avec les bandes badaï dans la soirée. Et on doit faire des belles cas. Au moins, on a mis tout ça qui est dans normal. Là, il fallait être abonné à la Côte d'Ivoire. Ah, ça c'est le fils à Kofi Olomide. Moi, c'est moi la moto de son rado, ça va faire débat. On comprend. So Taliam so bon, bah tu vas boire babana. Ba Kenya. Interview. Oh non, moi je suis le fils de Werason, c'est Werason qui m'a façonné, mais ah bah on dit maté. Libanda ba la besoin nango. Bate belo mon akobeta concert mo boaza na besoin que il faut achawera référence à vocal à Emba kota binaki na makambo sala et na Werason msune longia wera na kwen. Na ba bandero na vidéo ba publicité. Mais ah bah on dit maté. Problème est bon ma musique à Congo, faut on dit ma Fabrigaz. Oh le bilan ngata David Lutete. Donc ba Fabrigaz baza bato yo to fandi na poto. Ayena mwasi na ena bana yako présenter Werason. Ayeko tala Wera. Et puis wenge mais sommes rebana ne salamate. Ne salamate salamela. Apa ga réunion ba mama ya wenge ba sala ba popola ba mama puta ba loba ke non. Po tozanga na réunion moi ba mama maison mère. Ba esa Wera ba biso bana biso so ba komotanga sa ba classe. So lelo to komolia ba msuto komba commerçante. Po na yo Wera mto sali ba ngomba koma bazwa vivre na voyager. Ba msu ba papa na ngomba za ba kufa. Wera Mugolobano ba ko manke yo bazwa mababe. C'est quoi ça mababe pour ça les marins. Ba para na bango. Ya moni mingebele ako forcer na nature. Ako sa ne buzz. Ako créer des makamba ko créer. Mais on tire aux succès. Mais pourquoi c'est comme trop moi mais c'est moi on a maison mais on a moto papa na suka carama longate pas la bien te. Ça base de quoi que c'est que 20 sonne mamboto ba yo et qui quitte ça des solo so mais c'est moi longa manqué ozonga qui quitte ça solo. Et alors là car ndenge za bonamito solo ngoli batterie pelatin pour ni que pelatin moto te na moto donc bazaki na moto awera oko pa ta moto awera ezate yeba onge na minute car wana tikali bine pa vata ya soin boy mais tikali pa ve fandika faut que ça pelande pour na moto awera tilelo te wana c'est quoi bénédiction bato yo ba lo ba bien ya wera oko pa mwana malamu mwana linga bitinda za mwana aliaka mingi mwana futa maka mwana aza beni ya ngomoni ba Fabrigaz à comprendre la leçon à mon que nazaka te pona finga wera faut nazala bien ba fanatique a wera ba bande ko wera bénédiction wera oyo omoni bénédiction fali tanga ke na conseil mo kofia yebini ta bimeleli et puis batu combien ça la bango plaisir ah voilà un reconnaissant ah voilà un enfant vraiment donc bien éduqué dans cette éducation peut pas ba parents na ba fali wana au monde. Oui, bah tu combien va finga wera, moi mon va changer sous langage. Donc mercredi à fingi, jeudi à changer langage. Vendredi à fingi, samedi à changer langage. Ça va perdre ta mémoire. Perturbation. Bah oui peut-être éducation peut ça ba on a wenge. Éducation n'est tini. Bah le roi yo moza ba karaba blom su ke mto finga président ba ya na web ta filmara. N'est tinga la finga na. Bah mona na voiture no maboye oyo la sa voiture okumisa ofinga même temps. Mais ce que bata na vidéo ngo bata na vidéo nga na za présenter na nga wera voiture so na tanga comme monsieur. Bah bi ba comprendre. On dit ba regretta, il fallait na boa kabatu na vidéo na nga na la sa jeep na nga. Ya ba comprendre ba na journée que pour hériter mal avec na TV speaker ba monique sa carte finga ba so mtu tinda ga ebo tala mtu ba so filmer. Bah mon appel liboso boé au sa vidéo mais leader non t'as filmé yo oh ça les marathons dans monde de musique si et ça la mama kasi parce que ndeza bolé na minute yo ndo mona na banda ko kota mso papa vas-y filme-moi s'il te plaît moi na pas selfie vidéo na e dernièrement na ucha na France toujours bien nga na moi na Samantha Monique j'ai sali ma fille donc normal et ça ba délire donc Werason nga za c'est tout à fait normal à filmer nga na yo la sa jeep na prise filmer nga na présenter jeep na abano filmer nga sepeli kutu na sombi jeep a cher kia atali bena ba leader ebele ba sali ba orchestre lelo ba na ba yeste ozomon donc eza mabeza mabel nga rezala so ya bando filmer nga na bando finga mutu seke ça va mais na fingi mutu tenga na la jeep na na boaki pe mutu te na loba pe ma musique te déjà ba lo moko boye rien à voir bon temps wa bango siko ti lelo ba finga ba bato wera ram da tinda ba pour ba longa na ba orchestre mais ba continuer finga ba bato ba continuer tinda ba bato ba finga ba bato siko wera mta tinda ba nga éducation wera donc continuité les aba faux débat les lo ba faut comprendre que biso ba sankara de kutanga bango tu ba kutanga na wenge
Voilà. Ta ba kutanga na wenge ba bateau na yambi bango. Ta na yambi bango ba pecha mike o nga na moni eloko ti. Donc faut bazala sikoyo na reconnaissance ba yebi ke nga sankane na fandia. So na talelo monde na tala na internet. Na moi lo mo sepeli singate. Fona zwa car na nga gungu na machepa wera. Permettre nga na finga ken piano. Est-ce que ça a un sens? Nga na ko réagir na selon ngai. Elle quoi yo no tala bossa magamno bossa analyse na bino na ba Frank Stemai. Pourquoi bossa analyse? Est-ce que si tu n'as pas de tin na bino? Les analyses bossa la mso par rapport à mso lo mo bo sepela la ngote et lo mo bongo débattre ki ta ba journaliste c'est bon partager pe na ba auditeur na mno atala bino. Nde momo na mso ken piana na manike. Bazana nde bango ne ba pema wana ke ba talelo mo ah bon ndi mate que les king za mutazo ba trophée belé. Ah bango ba lobi les king azu ba trophée te. Bango ba bi contrôle boy. Bango bas automatique. Tant ba ya ba répondre est-ce que va finir est-ce que fallait atteindre bango. Même si bango tant va ça émission de fallait aller à Paris. Même ça aux États-Unis. Des questions va doit comprendre que ne touchez pas mes ouins. Donc mututu à défendre mutuna emengai Sankara personnellement na ya finga te. Na ga go rappeler bango. Pas rappeler bango mais bango pas rappeler bino que il y a des gens qui sont na wenge ba no beta matole c'est comme benemi na bino. Les gens qui sont na wenge musique à maison mais pour aller musa mo ba kina tali mettre na bona tali bango bon ngani bon ça sera ba black to yebani. Bato amoni ke babine ba ofinga ba lâche ba nini muke na nenga te vola sa ke we randa makam na nenga sibo ndolela mpia pa mutu mo prise to ko kate 20 on ko occupé bisote bobo azuma 300 pesi bino mo na mutanga autoritaire ofinga ba 300 bata ba pese lengi gloria ba mo ba graba to matolo ba mabena 6h on est musala on comprend 12h tième zoom dalali pe na ndako ba tuti 17h ti 18h abimba bata matolo na ba 8h so bazwa ki bo comprendre que bazwi so bazwa ki bo somba bandako so bazwa ki bo somba ba car attendre fallait sombi car na Rolls ya danger wan na bazwi te yebi ba kona ki vanta so bazwi gloria et yana ngo za ngamba lo bateza automatisme au mona bango comprendre que bazwi na bazwi te tuna bango ba payer ba car na maison mère ba payer suni donc na bazwi te bango ba matolo ba kaba 300 UF ye mo 300 so kabi 300 alwa mi kabit akeya limwe donc mon ami to ezaba ba PC lengi biso na minito yo un leader hein jamais ndé na abona mona wera moi ko beta matolo be fali moi ko beta matolo be grand pa mo ba pe miché pe na bola muki tongo neti ko pa ko beta matolo rien mais bango bana na niveau ba matolo ce sont des débrouillards il y a des millionnaires et des débrouillards. Il y a des stars et des vedettes. Oui, Razan. On comprend. Oui, Razan. Millionnaire star. On comprend. Il y a mon milliardaire. Big boss. Alors, on va falloir. Oh, il va falloir faire 50 l'autre. Oui, il va falloir faire. Non, il va falloir faire. Mais, ils ont tout musu lelo. Soit Fandiem, soit Talem, soit ah, na sepela na Gilbert. Neni, Gilbert, soit moi logo. Ah ouais na sepela ne zo mo loko bango koma mutu yo mo sepeli itaki ba star ba mission oyo pesi cadeau ah boya pete l'argent paie l'argent dans la minute so yo kabela fali mbongo malgré na mbongo na kozwa o comprendre mais za na batu musu musala na bango bosiko biso maître ni a obeta mutu matolo bango mo bana eloti ngamono sangara na legi bango bana elota je voyage kolega bango nazo mukanda ya tongo kolega bango. Dans le minute au bango, on a la ville chaque jour nzamba ça. Kolega bango. Donc baza ba tu ba ko ya terre no betela suma soni ba betela so. Na kama bango so na talibina ma dofo na ma papa na ba dozo na degré. Ça écoute ouais maison mère c'est un groupe de stratèges. Parce que que maison mère équipée pour la rater. Mais moment l'artiste moi c'est le moment bouquet. Oui na nzembo ba voiture, na nzembo ba voiture pour alors ba moto pour misal le vraiment c'est ma moto trop. Moi que biso ba chroniqueur ko comment ma voiture bani bango moto ne moto. Je parle de Kofi Olomide de Samaté. Pourquoi pas maison mais beaucoup s'appelle le mot via c'est album mon boubé na bateau. Après ça on va voiture pour le parking à maison mais ils ont des ala kala pas parking pas maison mais comment tenga mais au moins voiture malonga na msu ya yama 50 za misele moi na voiture moi na msu na Nicodème c'est tout. Il y a quartier la tende banani bazuba. Kasi via sali bongo. Ma voiture ni ka se côté. Ah ba yom de informer. Les 25 ba ni on va jouer ba Jeep. Ba Jeep hein. Ba on nion sur le 25 ba Jeep. Et combien déjà? Les 25 qui a trop que les commandes. Yo to beta makamna comité. Que les 25 ça déjà la Jeep déjà déjà. Si mo le koma ou même mo ba bimisango ba présentant ça va. Pour tout le monde ba pese lengi. Ozo comprendre hein. Ba ko pesa bino pe flash. O ko pa bino mo ni la flash et bimine ba kanga photo mais photo ngi bimité. Ba ko pesa bino pe ba car mais ça la comme société.
so longwera otikika okopa mais soki asali yango neti lelo ga mopa asali yango ga pesi bato bakara nengwa banzembo c'est une bonne idée okopa ta biso to bamise basomba bandako est-ce que tolobaki ke bamise nyonso ya Congo bosala pende wera asali bamise basomba bandako bosala pende wera te biso to se concaresana na babatu te ke oto na concurrence mobe to se babenga onini to se comparer te musique tambola bongo 22 300 te musique tambola bongo te de musique tozaka na guerre wera gina jibe on comprend grand mopa kofiolo mide baza betana na papa wemba mona zaiko après ko maneti na waseko ndenge moko fali tanga yoko bima babimisela giepe dessin animé mais toi babimisela dessin animé oui musicien toi babimisela dessin animé parce que dessin animé on atanga bimaki muninga lekiye iya so dindaka zo kita to ebite so ko no limo na se donc fali le la na concurrence te okopa ba yoko cha Fabrigas ba eli biso Milou Milou la musique siko Milou wana ti lelo banda okima kaka wa maka Fabrigas asala na ninga tombola ba maboko na ninga lokolo moko to ningana do ba frappe wana okopa après ba eli biso métis na biso okopa Robinho Mundibu aye na makambo mais ta ba eli biso Robinho Mundibu ba ye la biso sikoyo epenge okopa ba eli biso epenge esimbite bon tant ba ye la biso déplique aye na makambo na yo sentir que azalelo azobunda ba ye la biso pe et Kimbiolongo tout mon ami donc pour vous dire que Léona Minito ça étoile donc soki mon grand mon père ça lelo kaninga wana pona en tout cas félicitations asa mutana ba idée belé asala pe belé na musique à Congo nde moko pe ba wera basali belé na musique à Congo nde moko pe ba jibe basali belé ba fali basali belé ba Fabrigas pe bazo sali belé ba tubi pe ba landa bango bazo sali ba milu po basali belé ba milu siko bazo lo bébé ba dessin animé bazo lo bébé bazo lo bébé na ba Kimbiolongo bazo lo bébé ozomona mais na ndenge siko ya vie réelle na ndenge normal et lokoti. Voilà. Et le côté, ça veut dire qu'il est presque parce que souka dernièrement awa tout le monde maison mais tout comprendre tout beau faire comprendre biso tout le monde chinoise moro bona maison mère azo yemba tout yemba Mama Rose azanani aza chanter sa sika aza boss mo bongo tsaka 12 awenge betama azanani na kata wenge Mama Rose azali chinoise oyo ayeba na ba chef de l'été belé aza muto afandi na Congo a investir akoma une opératrice économique dans la salle colossale wana autobeta na ville donc yende siko azali ke ayemba rapé tellement biso to beta pe na nenga ba contrat to signé 2 ans na ville pour Léona Minito en tout cas tous les seuls orchestre que mbule beti ba fanatique ba beaucoup casé parce que ville senga ba kona ba ke jibe ville les jibe ko na ngeza wera na dei même ba jibe ko na ngo wera na dei ba concert ke yana betelo te wera beta na quartier na ye omoni ba mso akobeta ndule bazongi mombele mutu mso abeti ndule azongi monga fula mutu mso abeti ndule azongi soki azongi bandala ce qu'on a betelo ke wera donc concert doit avoir un concert avec ses voisins tu comprends donc Léona Minito ponanga sur le big JB abeta la ville en tout cas félicitations ba mukolo ville ezai ba concert abeta malonga bayaka mukolo ville on a betelo ko mukolo ville eza mutu ana ba immeuble na ville tu comprends mais JB piano ninga zana c'est un grand ou soit beti musique n'est bien nde wera son c'est un grand beta musique n'est bien donc Léona Minito yo tolo bana sens que ezana batu mususu bakoya te parce que Congo ezaka ville te ville to beta ngote poème so to Zénith moza na ville be Stade des Martyrs moza na ville makambo to sala za Stade des Martyrs bato basala ngoza ka wera na JB ti lelo moto sala ngo so fera mo pasala bébé chanda pa betaka bébé chanda beta beta na Stade Bosani Stade des Martyrs Bosani ya yemo bébé chanda ye o ebite bino gomo ko ya jebulela o bébé chanda beta Stade des Martyrs bébé chanda boluka be formation yonde luka bébé chanda beta Stade des Martyrs na fait na bango abeta concert ko memena chipoi OK siko félicitations bébé chanda so beta Stade des Martyrs siko yo babato ba loba bébé chanda ko ta beta Stade des Martyrs bango ba beta ay manande rone wana basa clip wana mwasi wana siko bango ba beta Stade moni ke ba beta Stade donc pour vous dire que musique lelo ezala mamba loba te et on a battu belé ba loba ba loba mais niveau to comme le bamsu to répondre ba dans ma question à côté maison mère non
Maman chinoise. À côté maison mère té azali moto ya zo yembeze échange culturel parce que wera son eza ba ambassadeur ya ba payer belemba sengié abanda robeta parce que banda ba ya na ba kota musique mo. Bon sengi ndeni pour ba ambassadeur azanga na Chine ba. Mais ça na ba ambassadeur de la paix. Ah ba on doit chaque dimanche. Ba ndoya siko ba yagi on parce que ba te belé ba zu visa na toilette. Fimo na pour ma visa France ako suba boy. Mundela bonjour j'ai problème de visa. Abu abenga di visa. Aga ke mardi. Donc ils ont que bateau solo na bateau mbongo bien. Donc rien à voir au monde et même na ba Vietnam ba riche mankasi bazali donc makambeze belé. On comprend. Makambeze belé comme on s'accorde de kuta wewa ça retrouve presque na souka mais elle au monde. Mais nazo féliciter Fifi Siwa. Fifi Siwa stone. Moi na sombi car sans plaque félicitations hein. En tout cas évolution est bien. Donc nazo féliciter vraiment Fifi Siwa et puis grâce à la Chine, c'est bien. La vie, il faut qu'on m'appelle aux autres, la paix commerce. Tant qu'on a un budget, on a immeuble, félicitations. Voilà, grâce à moi, là, tu es de bons séjours et là, tu es. Les arts de Torana qui fait à toi. C'est encore de ta vidéo, montant la Mikolo, et Salim Makeli, c'est de plusieurs. Donc, ces morts avec plus de poulets, à cause de la film pornographique, avec des Bamindibou. Ils ont été. Ils ont été beau à l'image bien. Les lobes, tu vas comprendre, on comprend, on va créer les bateaux, on va ils ont un cuisse de poulet, cuisse de poulet, les boumounes, et puis cuisse de poulet, so tali cuisse des aïetés. Donc, tout temps, on a vraiment ben. Des aïetés. Et là, il y a des il y a des longs yamutu. Tu as la vidéo bien. Mais piercing. Bon, piercing, c'est amutu. Donc, mutu non sorti piercing, le roi gloire, avec la gloire. Faut t'as les longs yamutu. C'est pas elle. C'est pas elle, on a battu, hein. Bah moi na bata comment les leader en Angola comment on beta na ba mboka ba général betu kanga mboka ba chic bazola mboka ba grève foutila ya moni ba jaloux ba bimé belé mais na ninga logique en tout cas même chez les marginal FC ngabi mais comment bazo salir réputation moi na mutu ningwana ça bien ta on dirait congolais pour na faut au moins négativité lo moka mabe pour ça gentillité c'est pas bien. Voilà, nous sommes arrivés à notre rubrique fait un choix. Ça quand on va être obligé de faire un choix. Ouais. Vous avez besoin d'explications, peut-être vous avez besoin qu'on célèbre ce choix. Comme ça peut être on a choix, il faut raisonner, ça quand vous faites ton choix. Voilà, on peut commencer. Oh. Les émissions on dirait. Moussaka et Roger Ngando. Hein? Où ça la choix Moussaka et Roger Ngando. Faut na tout na base nanga. Faut na tout na la base nanga. Tu faut na tout na base nanga. Oh, sinon, j'ai retiré ma signature. Fallait pour préférer. Fallait pour préférer, en tout cas, fallait pour passer. Tout à fait normal. La question de le king. Ma salanga mi défense. Maman biso est bien. Tu vois comme ça, tu peux ça. Pesi pesi éloge na nenga na tout na base nanga. Héritier Fabregas. En tout cas, Fabregas, c'est sûr. Paris ou King. Je suis à côté de ça, tout cas, la mboka bana, mboka ba Samantha Monique, ba Samuel, ba Sam. Ya. Oh, Paris ou King, on doit comparer. Si tu ne vois pas l'Europe, c'est un péché. Mourir en Afrique, c'est un péché. Malgré ça, mboka na biso. Vous comprenez? Si vous avez un avion qui est en Angélie, si vous avez une question, tu Paris ou King. King est Sili. Vous comprenez? Il y a un bâton de Yoboke. Et quand on a dit pas que, on va nous carrément, j'ai retiré ma signature. Voilà. Kakol ou Séguin? En tout cas, Kakol parce que on a goûté ça au Lobaté, c'est beaucoup à Moutunanga, tout ça là, et puis pire Moutunanga, tu es banni les lots. Donc voilà, en tout cas, nous avons choisi c'est Kakol. Bill ou Céléo? En tout cas, Bill Clinton, parce que Bill Clinton a pembe boga, Céléo, courant de quête maison mon anate. Na olingane mwate, na bota bangungila bakinsekwa na ndako. Cartel ate ou Zaiko? En tout cas, le kota mabete wana ndevena fona tuna base nanga. Fona tuna base nanga parce que vraiment pas au biso ni venir à long au biso donc on a un choix. Dernier choix tes parents biologiques et Werson. En tout cas on a coutu ça pena donc ça c'est normal. Vous comprenez? C'est normal parce que Léo c'est normal ani pour répondre. T'es nazolo baté, tant nazolo bagé, Lélo nous en a choisi na sens ni. Question on a ils appellent que parabiologique à Zanaï. On comprend hein? Werson. Parabiologique à Zanaï. Werson pas Zanaï. On comprend? Ouais, ce qu'il faut la chali boho la chali boho on a la choité. Sur la possibilité pour la parabiologique, na kosi. Sur la possibilité pour la wera, na kosi. Donc cela veut dire que bangomi balé baza tellement important. Nous on parle baza tellement donc pour l'engagement donc nous avons vraiment un problème sérieux esquizenga na tout na base nanga. Toi, il y a deux questions, ça n'a pas répondu. Mon sac est Roger Ngando.
Paris ou Kinabi, Paris Mbokabana, Zaïko et quartier latin, il faut à tout na base pour retirer signature. Signature, tes parents biologiques et Weranson, il faut pas tout na base. Il faut tout na base, parce que nako lobaka ningwa na tenga za na base mutali boso décidera pour na makamna loba. Ken piana. Na Pacho RFI. En tout cas, na Ken piana tabinomo. Est-ce que voilà que c'est un lobo? Chrétien ozoli Ken piana. Ken piana aza muto yo aloba makambu. Aza pe muto aza fidèle, aza muto pe aza vraiment que tant aloba makamna aloba makamu normal. Et puis sotali Ken piana na nenga mabeto tali bango mbale na beauté Ken piana liké. Donc pas muso de mselunga mungusu, mais Ken piana on a que c'est un beau gars, garçon mo sentir que bien. Donc c'est tout à fait normal que nazwa Ken piana. Est-ce que na koza garçon mo nenwa? Madame Nabana. Madame Nabana. Wono zongi singa sufuna tu na base. Po yebsanga madame na linga bango mingi. Bana ngape na linga bango mingi. Donc fona tu na base. So na tu ni base na ngande ba yebsanga. Après, je retire ma signature. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de sa carrière d'écoute à Wewa. Et moi, dire à tout le monde que vous sautez quelques dédicaces à faire. En tout cas, moi, dire ça, c'était que dans la minute, tout ça, Bibois, en tout cas, pas PDG Roosevelt, na Arche de Noé. Tobeta inauguration le 1er décembre oyo. En tout cas, bana maison meba tutuboya est belé donc concert aux anango ya ngwana donc et pas ya PDG Roosevelt première fois piscine comme na kati ya Bibwa. Première fois mon appena que non ba sala fitness en tout cas tongiango danger kala ba doit finga Bibwa mais lelo na image New York comme na Bibwa. Wera son tobeta wana inauguration. Merci PDG Roosevelt na idoye nango batolier ba ya ville baba na kozonga na bango nde mukile zongi na sima. Marche en arrière. En tout cas merci. Quant à moi, en tout cas, dans les États-Unis, déjà, on a fait ma petite sœur, Nana Benga Motema Dadi Bimba. Et puis, Jelingangu ya Karine Ngangu, Dadi Kitoko ya Sandra Kitoko. Et puis, Yemoko, Junior Tunga na Las Vegas, Papin Sasa. Apocalypse Bella, dégâts matériels de Guzman. Na pesi mabambote na kati ya États-Unis wana Pichumbongo so na Canada na moni bamo Giba Jolo na moni ya Jonas Mbese papa na Patrio Motema Arla Badiama na zongi mbala mo Londres kana ko mona mbamo Marco Zefondo en tout cas batoton tsusa na Londres na moni mbamo Gauthier Mascotte balobi l'homme idéal mutozo sentir que ba paquet donc deux fois te na pesi mabambote na Monique Kinke na Magister wana na pesi ma ujana na biso Monique Kinke ndoya Samantha Monique na zongi France kana mona mbamo Guy Malela le prince de la ville bato sate bango banani papa Natalia et Malamine na pesi bambote na golf gizola dégâts matériels balobi prêtre na niveau mukete tile lako ya raté moteme Jeline Zengele boko lobati boko sisa na pesi bambote na ngana na Glé Bwebwe et puis na Axi de Paris Gauthier Bilaou na pesi bambote na Asel Mavinga na pesi bambote na Didi Mosengo so na embala moko côté ya bana basi na moni Marc Claudine Kinwa en tout cas na pesi bambote et puis na Saint-Valois Paris 16e foutu bourgmestre na pesi bambote na Paris wana et puis na Chikito bangu se la bossanité allait moi la guerre de 100 ans donc Edith Benga batu nyonso ya Paris na pesi mbote na Germain Vambi balobi expert comptable Germain Vambi alongwa taxi parisien comment expert comptable Germain Vambi so na Belgique est-ce que na moni Chibasu na moni Percy Tumba Jomo Dango ki Kaspey na pesi bambote ya histoire et puis son na qu'on a que Suisse ni Popi Sungu na Suisse na moni Tony P de France Suisse na yeko zonga siko na nenga bato mbongo bo eskizengai na pesi mbala moko Nesi Makia Didier Taba papa na Jonathan notamment femme mbana poto et puis na pesi sou bambote na Papi Labila na pesi bambote na Jolou le pétrolier na pesi bambote na Président Massoudi sans oublier balobi Gridi Lumbe Tsunami batete ndai Ahmed Achour balobi il a l'argent il est beau Ahmed Achour na pesi mabambote et puis merci na batunyo so balandi biso ba président Ig Malongi ba les fidèles ba président d'homme na Lille ba tout après na hymne national parce que na robo sanate na saluer ma femme légitime Aline Diadia l'américaine balobi muto na mema ba poto akima te basa ba pasteur bazokima basa ba général bazokima basa ba ministre bazokima basa ba joueur bazokima mais que na mena to ke azongi en tout cas merci ma femme légitime Aline Diadia l'américaine et puis na saluer ba Jeep nae talaka kangala na Jeep apembe yepe apembe to tanga ba livre ou pas lo na e barate tilelo en tout cas ba tebele ba sali ba orchestre mengai to sala orchestre te
tala ba jipe belé puis na saluer sœur na ngai Solange Tungi na France, na saluer Marco Tungi, na saluer Benok Bungudi, na saluer trois mbwa na nga ba lea ko leka batu lelo ba komi 10 pour moka ochobota et puis na saluer les sous Bible frère Patrice Tokey. Mampata na États-Unis na pesi mbote Seigneur. Bokoma na twanda ko na États-Unis. Oga mwana osele yo asalite ya koloba bilobela. Yata choko ke simba te fo ba bande na libango banikela ka makolo balongola poso. Combien de couches azana ngo ya salite Seigneur. Na saluer les sous Seigneur. Exaucé na gladi bana wera ma yele koleka. Ah là là. Wana kutu tokoloba te po azwana ndaku te azwana voiture te azana mwasi te SDF wana shege ya poto Seigneur wana kaluji Seigneur na pesi Bible la foi Patrice Mbote et puis ngai moko susu na nino mavwemba tongo zolo mutazwa visa boya poto e salama te na pesi ba jeep na ngambote la klaxon madame Pipi Eleki ba jeep nan eleki ba jeep. Oh, nazale kutu na jeep te nangana tangala Costa sila kala. Que son âme repose en paix, Seigneur. Batu basila kama bena wengoyo, batu sila ba jeune. Nani susu. Babanda miziki jeune, basili jeune balimwa. Nani susu. Na pesi li susu. Mwano ya lingi ba bezi na internet bezi zo simba li susu te tia beza e bembe, Seigneur. Oh, kimbiolongo sili ava, Seigneur. Kimbiolongo. Oh, Seigneur. Oh Seigneur, oh Jesus, Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à tout le monde qui était branché. Merci à Willy Bouchoni, merci avec Gauthier Mascotte, Vedjo Djongo Demel, la terre avantageuse, Dorten, Dja du Titadon de Dieu, je Sali, désolé, moi j'en trouvais, pour les bons à gaz, na gaz. Moi-même, je tous de Belambeto, le château de la caméra. Merci à Champagne de Boanga, Champagne Pianga, pardon, je te salue, Champagne Pianga, grand premier. Merci à tout le monde, Alingarabi, Sotonto Lusanga, merci à les Dynamo, Noël Okuto, merci à toi. On se retrouve prochainement, c'était là. Sankara d'Ekuta, ouais, c'est parti. À la prochaine, bye bye. Bye bye, Likli. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, souka nelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa-Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende.